Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino Molobeli ya Mboka, sentinelle ya RDC, le prophète surnaturel, le King MB Élysée. Yebisa ndeko azali pene na yo, mosakoli ya Mboka, sentinelle ya Mboka, prophète King MB Élysée, aye pona koloba, mayezo leka na Mboka na biso. Mboka na biso ezali susu République démocratique du Congo te. Monta kosa yote. Ezali République démocratique du chaos avec un président inconscient, Félix Antoine Tshilombo. Tangue belemi to telema poto bundisa imposteur oyo ya Tshilombo. Tangue belemi peuple congolais bisika nyonso zali ozwi message oyo ozala conscient po ete mboka la lenge zokende eza yango te. Alors désormais yambona bande émission tokolanda chanson révolutionnaire pour na kolamusa peuple congolais. Tolanda ngo biso nyonso. Chassot, c'est mon bébé Chassot. Chassot-les au nom de Jésus. Lui et tous ses députés. Tous ces députés corrompus qui sont en train de les vénérer. Chassot-les avec sa chien. Un chasseur sachant chasser. Sans son chien est un bon chasseur. Chassot, c'est mon bébé Chassot. Chassot-les au nom du peuple. Lui et tout son gouvernement. C'est moi qui ai perdu ma du peuple. C'est fanatique au parlement. Il faut représenter du peuple. Il me considère comme un criminel, à quoi bon de parler en parabole? Des chefs qui se comportent en criminels et veulent que le peuple collabore. Est-ce que c'est qu'ils nous ont promis et ce que nous vivons tous les jours ça corrobore? Ils ont seulement trompé le peuple car ce qui se vit tous les jours est sans rapport. On ne voilera plus nos faces, liberté ou prison c'est pile ou face. On parle, on vit, on s'était, on meurt, on dit la vérité avec plus de force. Sa mère est volé, jugé et condamné, l'argent porté disparu, mais Fatih l'a libéré. Fayoulou a gagné, on était tous d'accord. Les talibans et ça, mais dès qu'on a biche. Ils nous ont amené Vandam en qualité d'investisseur. Ils l'ont nommé ambassadeur. Les gars est parti pour de bon. Les députés étaient sérieux quand ils touchaient normalement. On a triplé leurs émoluments. Certains sont devenus muets. Comment tu veux que je me taise? Comment tu veux que je fasse confiance à ces gens? Comment tu veux que je le croie? Comment croire aux gens qui ne visent que leur intérêt? Rien de nouveau. À la base, pas de changement, aucune solution. Pas de franchise ni de respect. Un régime fondé sur les insultes. Jusqu'à constituer un parlement debout pour insulter. Jules Mounier était arrêté parce qu'il avait trop insulté. Lorsque son maître l'a appris, il a dit libérer mon chien. Avant ils étaient opposants. Lorsque les autres dirigeaient, on leur a donné les pouvoirs. Ils sont toujours des opposants. Chassot, c'est mon bébé Chassot. Chassot-les au nom de Jésus. Lui et tous ses députés. Tous ces députés corrompus qui sont en train de les vénérer. Chassot-les avec sa chien. Un chasseur sachant chasser. Sans son chien est un bon chasseur. Chassot, c'est mon bébé Chassot. Chassot-les au nom du peuple. Lui et tout son gouvernement. C'est moi qui ai perdu ma du peuple. C'est fanatique au parlement. Il faut représenter du peuple. Où sont les poulets, Fatih Béton avec lesquels vous nous avez embêtés? Où sont les mpiodi pour lesquels vos fanatiques étaient envoûtés? Où seraient les véhicules promis à chaque policier une fois au pouvoir? Où seraient les 8 avions que vous avez confirmé avoir achetés? Arrêtez de trop parler, le peuple n'est pas du qu'on attend les bilans. Vous n'êtes soutenus que par des gens qui n'ont pas leur tête en place. Soutenus que par des cupides, des gens qui ont des têtes en panne. Soutenus que par la bouche, mais dans les cœurs ils ne sont pas satisfaits. Comment expliquer qu'un homme aussi grand puisse aller soutenir les bêtises? Mbemba nous a déçus, on ne savait pas que la prison mongolise. La plupart des jeunes qui défendent ces régimes sont généralement fauchés. Ils n'ont pas de job, ils n'ont pas de compte, ils n'ont même pas un porte-monnaie. Nous vivons dans un pays où les jeunes de moins de 20 ans vieillissent pendant que Kokombo sont rajeunis et dit Kenga Pena Samopali. Les enseignants sont très mal payés, les militaires sont mal payés, les médecins, les huissiers et certains fonctionnaires impayés. Comment se fait-il qu'un député classé parmi les pays les plus pauvres soit rémunéré puisqu'un député des pays les plus stabilisés? Des palissades en guise de cadeaux pendant que nos hôpitaux n'ont pas d'ambulance? Question, chef, tu touches combien? Les montagnes
soleil au nom de Jésus. Ce sont lui et tous ses députés. Eza chanson loyembo ya révolution tangu zifweni jiba dia kukumbana sai inenea tangu ekoki ya kobengana régime ya bimposteur régime ya lokuta baye koyiba baye kosala mosala te baye ko se réjouir émission na biso ezali pièce contre pièce makambo ezoleka na mboka tobengi na kwa mutu kuna na mai ndombe ezali congophobie ba auteur nango ezali Ngobila Gentini na Félix Antoine Tshilombo balingi ba déstabiliser mboka na mobulu Congolais ayebaki machette te bato bayeli biso machette eza ba Rwandais tuti Congolais ayebi machette te Congolais ayebi flèche Congolais ayebi machette te Ngobila na tango ya Joseph Kabila azalaki gouverneur na Mai Ndombe boyebi yango malamu na bokebi Gentini Ngobila l'actuel gouverneur ya ville ya Kinshasa aye na Mai Ndombe kuna na Yumbi tomonaki ba Rwandais bakoti na bangombe ba Rwandais wana bakenda wapi lelo ba Rwandais bazana Kikwiti ba Rwandais bazana Mbanza Ngungu ba Rwandais bazana Mai Ndombe ezali ba je ya Ngobila Gentini Congolais soki to telemi te kozala pasi pe mawa mais heureusement esi to telemi yo telemi John Image le King ye kuna na media na États-Unis a telemi mwana mboka Joël Konde pasteur a telemi le professeur Tchakudia a telemi na Londres Kamani a telemi na France Ndeko Morning Star a telemi ngana yo pe to telemi pona kosikola mboka Oyeze émission pièce contre pièce panza yango président de la République tobengi Félix Antoine Tshilombo balobi azali garant de la nation oyazali ko assurer bonne marche ya institution mais bikolo mibale bateke na bayaka batikala ko bundate mais na régime ya Tshilombo bazo kufa na baminduki batindi jipi ya ba militaire babomi bango ba militaire na minduki banani babomi bango bateke bazoboma bango na ba minduki ba yaka bazoboma bango conflit wana ezosalama à quelques kilomètres ya ville ya Kinshasa kwa mutu yoza na Afrique du Sud oza na Poto oza na Canada oza na États-Unis kwa mutu ezali territoire moko ekangami na province ville de Kinshasa bazo kata bato ba machette oyebi ke na YouTube toko kotia yango te na Facebook toko kotia yango te mais beleme ezali na machambio chef coutumier mwana na ye babomi ba chef coutumier bazo boma bango récemment Tshilombo yambi ba chef coutumier alobi ya bandundu ba venturier ba tente basali ba vidéo balobi ete tala oyo chef coutumier à gauche nanga oyo à droite nanga nyonso ezali pona nini kokosaka Tshilombo ba moni que c'était un inconscient tokosilisa mobulu bakosilisa mobulu te ministre intérieur azali wapi armée ezali wapi service à renseignement civil militaire ezali wapi ba je oyo ezali pona ete élection ezala te balobaki bomoni état de siège makambo ezosimba te bomoni kuna na Mbanza Ngungu mobulu na kwa mutu mobulu na machambio mobulu lelo na landi na ba chaîne ya Congo na télé 50 ba député mibale pro Tshilombo ya union sacrée ba militant na bango ba bomani ba tieni bambeli tout ça ezali plan ya Gentini Ngobila na Tshilombo botala makambo chef coutumier ndenge babomi ye oyo ezali pièce contre pièce na bandundu congophobie bureautique de l'informatique dégorgé, voilà un peu ce qu'on l'a fait. Ça c'est les images que je vais vous montrer. Voilà les traits. Voilà. Na machambio Tshilombo traître national. Ça c'est malheureux vraiment.
Les chefs. Le chef est mort avec le papa là-bas, notamment le papa Bernard. Papa Bernard, papa Bernard, Bakati Mbeli. Chef Bakati Mbala, Bakati Mbeli. Chef Oito Solo. Chef Oito Solo. Est-ce que tu me connais mon ala qui n'a dit guerre et zali os. Donc là, on a même bien et ça os. Ici c'est les carrés de Mfumu qu'on venait d'abattre. Les chefs coutumiers de Masiakwa. On l'a tué aussi. Yamashakwa. Son notable aussi est mort. Ah là 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 là, les Coréens. Vraiment. Ah, Nzambe Nangai. Oh, na Mashakwa, collègue Mashambio, chef coutumier à Koufi. Vous voulez fuir, hein? Ça, c'est le chef. Chef coutumier. De Masia. Namasia. Qu'on a abattu, je ne sais pas si c'est par fusil ou bien par machette. Vous-même, vous allez voir les images. Voilà un peu les rapports. Ça, c'est les maisons incendiées de la population de Masia. Vraiment, c'est malheureux. Il y a encore un papa qu'on appelle notable de Masiakwa, Papa Bernard, qui venait aussi d'être abattu. Na Mashakwa, chef coutumier babomie na Mashakwa, notable na babomie, na Mashambio, moi na chef coutumier babomie, o ezali Congo phobie, eza salama na kwa mutu, ba auteur, ba responsable nango ezali Chilombo, responsable nango ezali Gentini Ngobila, le traître. Mais le peuple congolais, bino bozo soutenir Chilombo, est-ce que vous raisonnez? Tant botali ba image. Nazala ba image mususu bazo kata congolais na ndeko na ye congolais mutu lokola bakata kantaba, lokola bakata kangulu, lokola bakata kangombe. Congophobie na kwa mutu eza na Bandundu, non loin ya Kinshasa. Mais yo zali wana en Afrique du Sud, en Europe, na Kinshasa, na Canada, je ne sais où, en train de soutenir Chilombo. Un président inconscient, incapable de sécuriser le peuple. Congo Mobutu alobaki, après moi, c'est le délit Jiangoyo. Ba Libyen, ba Boma Kadhafi, les Libyens zali ingouvernable comme Kinshasa, RDC zali ingouvernable. Mobutu asalaki na biso mosala otozo belelo bofinga ka Mobutu mais na 32 ans Mobutu to mona ba bêtise ezo sala malelo na tango Joseph Kabila na Félix Antoine Chilombo te. Na 32 ans Mobutu to mona ba biloko yote. Un chef coutumier bakati mutu, mais il y a des certains qui se sont autoproclamés chef coutumier na Kinshasa, il y a Bandundu, bakutani, basololi na Chilombo, bakosi Chilombo comme certains inconscients, allez baye, bakoti na ndako moko bona ville à Kinshasa, nga grand chef coutumier à Bandundu, à gauche chef coutumier bateke, à ma droite chef coutumier ya bayaka, bokende na Bandundu, bakoboma bido. C'est Chilombo et Gentini Ngobila baza ba auteur ya babiloko oyo. Ba meki ko simbisa nanzela mama Mario bakangaki Martin Fayulu touche et simbite ba bandi susu babiloko oyo po ba simbisa ngo Martin Fayulu n'est pas de kwa mutu. Martin Fayulu azan muta kwa mutu te. Moto kwa mutu ezali nde Gentini Ngobila. Actuel une erreur. Pour plan na bango ya liba simbisa Martin Fayulu eko simba kate Martin Fayulu aza moto babibi ya babiloko yote. Jeep mobimbeke ikuna babomi bango na Rwandais tuti baza na zamba na kwa mutu na Mashakwa na Mashambio na bamboka nyonso pembeni ba Rwandais tuti boyokaka na tango ya Yumbi Joseph Kabila président Ngobila gouverneur na Maïndombe, bamba Rwandais wana nyoso bazana da zamba. Et chef ya chargé ya communication. Ya Ngobila. Yende azo somba ba machette, Ngobila azo pese ba minduki, azo kene ko ravitailler ba Rwandais tout. Peuple congolais, o eza régime moko ya kotele melango pe ko bengana yango. Ko bengana Chilombo, ko bengana ba ministre ba koseki ba warrior, pe ko bengana famille na ye.
lelo Bunagana eza na maboko ba Rwandais. Paul Kagame asombi ba uniforme apesi bana kelasi ya ba Congolais alobia ko futela bango na Minerval Chilombo voyageur. Bota la famille ya Chilombo bazo seka ba Congolais. Bazalaki l'opposition mais yango Chilombo famille na ye ba louer avion. Bazo kende Bruxelles. Bazo seka ba Congolais famille ya Chilombo. Pasipe mawa famille ya Chilombo yango yo. Ba jouisseur na kati avion. Et puis ça met le biseau. Tout c'est là. Toleli Petro. Bon, on est ici. À carte à jet privé quoi. En direct de sol belge, mais maintenant ça sera direction Congo. RD. Elle est comme ma classe. Elle est comme ma classe. Au salut mokili na yo. Bazo seka ba Congolais famille ya Chilombo ba jouisseur. Ngolo pa le bebo tuna ka yeli susu pe. Abiso botuni e. Bolia ka yena matoi. Mamie Adaga. Mamie Adaga. Ça va? Ça c'est Fanny quoi. Moi la London City. Famille Poésie. Ça est le côté check. Oh yo maman Antonio. Maman Antonio. Alelaka dona besha. Bon. Oh wanane. Mwana mokonzi kombo na ye nani? Na à côté de Mawa bazo seka ba Congolais. Bon, oh, nyoso banyesa mokonzi. Yoka bote ya famille chisi. Tokobali sena mulu. Malobaka kaka ya. C'est moi net, maintenant. Mais oui, nous tout moi adopté. Eh oui, nous tout moi adopté. T'as eu moi net tout moi adopté. O ezali scandale politique. Kozwanaki mukolo pe kozwanaki moyibi. Mobutu azalaki na avion privé 32 ans. Avion na ye to mona ba manda ba konga ba koko na bango bazemanga. Na kati avion basala bosoto ya boyete. Mobutu azalaki na avion. Mobutu azalaki na avion maréchal ya ye moko azalaki pe na bateau. Ba fete yeso sala makuna mais bazo filmer ngo bazo lakisa peuple te. Bazo lakisa peuple te. Mobutu azalaki na avion bazo filmer ngo bazo lakisa peuple te. Papa Jeannot Bemba que j'ai connu personnellement. J'ai prié pour lui à plusieurs reprises. Il m'a reçu chez lui à plusieurs reprises à Gombe. Tomona Jean-Pierre Bemba, Kati Bemba, Kiata Bemba, Caroline Bemba. Nakati avion bazoko sala oyo batu bazo sala boyete. C'est pourquoi mon belge alobaki mon louba ko zo pouvoir te. Na pesi belge raison. Pona nini ba prêtre catholique ba yebisaki ba belge. Bible lobby. L'orgueil tue, l'orgueil précède la chute. Et na mboka Congo, ekolo eza na orgueil, eza biso baluba. Je suis Moulouba, je suis Moujila Kassam. Ekolo ya baluba, mais moi je ne suis pas orgueilleux. Je suis humble comme une colombe. Humble comme Jésus-Christ. Mais tozalaki na Mobutu, tozalaki na bavion, biloko aboye tomoni yango te. Sibe Zahir, ya papa Jeannot Bemba, Kati Bemba, Tiata Bemba, basala babiloko aboye te. Caroline Bemba na kati avion, papa Jeannot Bemba kenda na poto na samedi azongi dimanche, to basala biloko boyete. Mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe mwena menji, chanda muna konku. Moïse Katumbi Chapwe depuis 2002 na jet privé, mwana na ye champion Katumbi, bana na yo bazui ba diplôme à université na Londres pe na États-Unis, na vieux papa na bango, na maman na bango Karine Katumbi basala ba biloko boyete.
Le bien mal acquis ne profite jamais. C'est une loi spirituelle. Bozo sakana. O banies ya chilombo. Bolo bango ouvertement. O mwana na ye. Non. Bozo sakana. Bunagana est occupé. Bozo sakana. Congophobie. Bozo seka. Bolobi bo vendre en opposition. Mais le panier circule encore. Chilombo ko vendre à 32 ans à pouvoir te. Deuxième mandat à Chilombo ko salaka te. Bilan est catastrophique. Bozo na kati na avion. Bozo seka. No opposition. Bozo la kinini. Bozo na pouvoir. Oh y a usurpation. Bozo na pouvoir. Oh le peuple ti le 4 ans Chilombo n'a rien fait. Et bo vandi na avion bozo seka. Nazana vidéo mosusu. Un petit là. Oh mawa. Toujours la même famille. Famille des jouisseurs. Le petit là continue à concert ya wenge. Faut mon ba bêtise. Faut bon mon ba bêtise le petit. Azo panza misolo. Na tango mboke ezali sous occupation. Bunagana bakotanga kelasi ndenge nini. Toloba te. Peuple congolais. Un peuple se libère. To télémata comme un seul homme. To libérer mboka. Rien ne marche. To libérer mboka. Rien ne marche. Yonanga to telemato sikola mboka. Toko ko vanda to kangi maboko boyete. Oza congolais, oza congolaise. Telema to sikola mboka. Bazana kati avion. Bazo seka peuple. Balobi. Bon non, Fanny Tshisekedi n'a pas un diplôme d'état. Fanny Tshisekedi. Moi, ma fille est née. À Kinshasa, elle est mariée. Son fils est né. Mon petit-fils a joué examen d'état. Mais moi, dans mon côté, à Chilombo, j'ai un examen d'état. A joué examen d'état. Fanny Tshisekedi a dit Kobala, a joué examen d'état. A comment, a ni le certificat ni brevet. A zappé moi, il y a Denis Nyakerote. Maman c'est Julie Yoka, membre de INC. Maman est Zamongo. Anthony Tshisekedi a qui maçon à Bruxelles. Maman est Clémence. Petit frère, petite sœur, il y a Rossignol. Maçon, Anthony Atangate. C'est regrettable. Famille à Bajuisser. Manda l'État et Silaka. Tomona papa Jean-Pierre Bemba zalaki na Sibeza yi bana na yeba sala ba folio bazo sala boyete. Misolo ya ye moko. Tomona yangote. Bana Mobutu. Tomona yangote. Oyo régime oyo eyeko la kisabiso ke ya solo eza régime ya bazela yango kozela pe bazo sasa mbongo ya leta soki yo kotelema te soki ngana kotelema te oyo akoya kobundela yo tumbo yo azate. Peuple congolais telema, peuple congolais libéré Congo oyo ezoleka na kwa mutu ezoleka na mashakwa ezoleka na mashambio. Ezali inacceptable. C'est à toi, c'est à moi. Totelema tosikola mboka. Mboka tambousa makaboyete. Na yekoloba na peuple congolais. Votre sentinelle vous parle. Le prophète surnaturel King MB Élysée. Soki otelemite mboka ekosikola mate. Bazo seka na kati avion. Famille Chilombo zo seka. Mais yo ti famille Chilombo pesa ko lokote hein. Bangona bazali Fanny azoseka balobi au na président atangate mandat l'été silaka ata diplôme azana ngote Anthony ata diplôme azana ngote mais yo bas ovandi bazoseka biso bamoni biso lokola pamba mais non totelema peuple congolais totelema tosikola mboka mboko eza ya yo mboko eza ya nga mboko eza ya biso nyonso. Botala mususu yeyo na concert ya azo panza mbongo famille Tshisekedi. Bunagande ke yeyo. Yeyo mukendi cousin ya Chilombo na concert wenge. Yeyo mukendi Tshisekedi. Famille abajuisser. Bayaki da bango koyiba. Yeah. Famille Tshisekedi. Tane bazo sakana mbongo l'État.
Mukendi Tshisekedi azo saka mbongo l'État. Yozo kusuteni Tshilombo zo kemba. Dollar yango wana. Pièce contre pièce. Apesa Jibe, apesa Wera, apesa ba musicien nyos. Mukendi Tshisekedi ye wana. Le cousin de Félix Antoine Tshisekedi, bah jouisseur, courte joie. Pièce contre pièce. Tshilombo famille na ye yakika koyiba. Famille na ye bite ke Bunaga neza ya occupé. Bangona na avion ba uti Bruxelles ba louer avion ba zo tambola. Janou bemba saki na ba avion bana ne ba sala boyete. Mobutu azalaki na avion azalaki pe na bateau Kamanyola buloka boye azalaki te. Mwena menji chanda muna konku Moïse Katumbi Chapwe azana jet privé bana na ye batangi ba université ba silisi na Londres batina na mboko yo États-Unis basala ba buloka boyete. Mais yo ozo soutenir Tshilombo kuna famille na yeza ko jouir. Toza na pénurie ya carburant na ville ya Kinshasa. Bazui moto moko azalaki voleur, un escroc, un receleur, un frappeur, Didier Boudimbu, bazui ye bache ministre hydrocarbures. Mais yoka makamba lobir, makamba soni pe ya mawa. Yoka. On a eu le temps Didier Boudimbu de pouvoir prendre des formations parce qu'en arrivant, quand l'ordonnance est sortie, on a contacté le secrétaire général qui est encore secrétaire général actuellement. Pièce contre pièce. Monsieur Christian Kankou pour prendre des formations. On a pris des formations, mon équipe et moi, pendant 2 semaines pour essayer de comprendre c'est quoi les hydrocarbures, c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'aval, c'est quoi l'amont pétrolier. On a appris, je pense que ça aide au moins. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une formation de 2 semaines. 2 semaines. Il n'a pas un diplôme d'État, ni universitaire. M. Tshisekedi a bombardé un novice dans un domaine aussi stratégique que les hydrocarbures. Pero Louar a Soubissier. Vous avez juste besoin de 2 semaines pour apprendre. C'est ça justement le problème du Congo, placé à des postes importants, des hommes qui n'ont aucune connaissance, comme vous-même, par exemple. Je pense que, vous le savez, peut-être, je ne sais pas, avant d'être journaliste, vous avez fait une formation avant, peut-être. Mais il y en a qui n'ont pas fait des formations avant, mais qui avaient une vision et qui sont venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. On va prendre un secteur aussi important que celui-là, donner un novice, et il nous dit publiquement qu'il a pris 2 semaines pour comprendre ce métier. Dans mon pays, les hydrocarbures de mon pays sont dirigés par quelqu'un qui me dit qu'il a pris 2 semaines pour comprendre le secteur. C'est grave, monsieur le ministre. Pas du tout. Là, ça veut dire une chose, c'est que nous sommes là. On ne se dit pas que nous sommes les meilleurs, mais on veut changer les choses. Nous sommes là pour changer les choses. Nous ne sommes pas là pour faire la gueule, pour se mettre à parler, pour dire des choses. S'il n'est pas de dire que M. Tshisekedi a fait ça, il n'a libéré personne. Comme tout chef d'État, il a signé ce qu'il devait signer. Un novice bapesi ministère ya hydrocarbures pona nini eza kota ya Denis Nyakero. Ministère ya hydrocarbures mokolo nango ezali Denis Nyakero en tant que qui na tunaka ba juriste ya mboka na biso Denis Nyakero première dame obenga kasori première dame mi responsabilité na eza nini boke de kopesa hydrocarbures un novice azalaki moyibi na Bruxelles. Azata na diplôme d'état na poto to bengi yango bac azana ngote. Muyibi, receleur, ce petit est né en 1977. Denis Abota 1967, 10 ans. Mawatro, nakangi parenthèse. Babusoto na busoto. Mais okomona makambo soni Pero Louar esiko zali félicitations. Olobi bazo pesa poste ya ministre na motoyo azali novice. Bobengi bango ba warrior ya koyiba. Peuple congolais, un peuple se libère. Félicitations à bas médecins, bas enseignants, beau pesa courte, bas médecins, équipe restreinte pour na bas kamogo d'urgence, bas militaires, bas policiers, beau sala misala te, mboka ezotambuisa manaba inconscient. C'est maintenant ou jamais te sengeli to libérer mboka. Mboka etambuisa makaboyete. Ko corrompre ba député na ba Jeep ya Hyundai.
kopesa député misolo yo ebongi na bango te. Ndeko moko asengi nga lobi zongisela biso lisusu na moni commentaire ndenge bazoboma bato na mashambio na kuna na mashakwa ndenge bazoboma bato na yumbi na plutôt na mai ndombe na kwa mutu congophobie muteke muyaka mais yo lobi oza garant de la nation ozali incapable ya kosilisa conflit ya d'ethnie mais toza na ba ethnie plus de 450 soki bango nyonso babandi kobunda yo kosuka wapi botala bino moko bana mboka lolenge ba Rwandais bazoboma bateke bazoboma bayaka ba Rwandais na kwa mutu na mashakwa na mashambio botala bino moko ona mashakwa na kwa mutu mawa gouvernement bazokosa bino tokendaki kuna bakete bazobanga ba faux chef coutumier basali ba vidéo ya lokuta bakiti na terrain te minyibi Les chefs, oui. babomi vrai chef coutumier babomi na mashambio na mashakwa na mai ndombe kuna province ya mai ndombe na kwa mutu ba Rwandais bazoboma auteur c'est Ngobila avec Chilombo. Les chefs coutumiers de Masiakwa, on l'a tué aussi. Chef coutumier Masiakwa babomie Son notable Chilombo. Continuez à soutenir Chilombo. Continuez à soutenir les mâles. Malédiction za likolo na bino. Après bozo ke depe na l'église, bozo sambela. Il voulait fuir, hein? Chef coutumier wana babomi. Complot. Ça c'est le chef du village de Masia. Ya Masia. Babeti masas na ba Rwandais. Je ne sais pas si c'est par fusil ou bien par machette. Vous-même vous allez. Chef coutumier wana kufi na Masia. Voilà un peu. Na kwa mutu. Les rapports. Ça c'est. Banda ku brûler. De la population de Masia. Ndeko nanga. Faut ça là inhumain pour baloko soutenir Chilombo. Chilombo c'est une personne inhumaine. Azana mutema te. Bandeko na ye bazana mitema te. Bunagande kei, Bunagane kei. Toi, sur 2 345 000 km². Bandeko baso bomana. Ba Rwandais ba memi bango na Ngobila. Nasima Denis Nyakero, Nasima Chilombo. Po ete mboke ezala incontrôlable élection salamate ba profiter ba lo banabino ete glissement il y a 2 ans 2025 toke na élection na suffrage universel direct, cela signifie que le peuple a voté les sous-soutés, mbongo ezate, suffrage indirect, le député va voter président de la République. Mais et ça l'a raté? Et ça l'a raté, Chilombo. Peuple congolais totel mato bengana régime ya baventurier. Chilombo est l'auteur du banditisme parlementaire. T'as un député, Moussala Naezali Basalaka, va voter la loi, va proposer la loi, va faire la réforme, il y a Mibeko, député Moussala Naye, va faire la enquête parlementaire, mais le lo yo la oyo banditisme parlementaire auteur Nango Chilombo. Regardez ce qu'il avait dit aux députés, pièce contre pièce. Regardez ce qu'il avait dit aux députés. Il existe un fossé entre les attentes légitimes de notre peuple et les prérogatives constitutionnelles dévolues aux députés nationaux. Je suis conscient de vos difficultés en ce que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des routes, des écoles, des frais funéraires. Route, école, et ça, la magana gouvernement, et non à député, voilà quelqu'un, un inconscient à la tête du pays. Un vide au sommet du pays. Route, école, hôpital, université, et ça, gouvernement. Ce n'est pas parlement. Ce n'est pas parlement, ça c'est la corruption. Peuple congolais, pièce contre pièce. Chilomba Zoloba, peuple azo c'est la bilo la banzela. Peuple azo c'est la population à salanzela. Vous soutenez un vide politique.
Au sommet du pays, il y a un vide qu'il faut remplacer le plus vite possible. Dans la corruption. Banditisme parlementaire. Mawa. Je suis conscient de vos difficultés. En ce que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des routes, des écoles, des frais funéraires, des frais de mariage, des frais de subsistance. Il est nécessaire que nous puissions, sans entraver les prérogatives des uns et des autres, trouver des mécanismes pour créer une synergie gouvernement-parlement, de sorte que vous puissiez être associés aux concrétisations de nos projets dans vos circonscriptions respectives. Je pense à la pratique à l'époque où les parlementaires bénéficiaient d'une dotation raisonnable pour répondre un tant soit peu aux besoins de leurs bases respectives pendant les vacances parlementaires. La fonction de parlementaire est noble et prestigieuse. Je ne veux pas de députés et sénateurs privés de leurs droits, notamment par l'accumulation d'arriérés de salaire ou encore par manque de titres de voyage pendant les vacances parlementaires. Talandenga corrompre ba député vacances parlementaires $63,000. Député à 21,000 $. Tout ça, le banditisme parlementaire, l'auteur c'est toujours Chilombo. Un vide au sommet de l'État, tango koki peuple congolais. Pas tango koki, to silisa oto bengi na lopoto, congophobie entre bayaka na bateke. Ba Rwandais touti, bande kwa Denise Nyakero, c'est une Rwandaise touti, bazali kuna na bandundu. Pour Gentini Ngobila, sa femme c'est une Rwandaise touti. Fortuna Bisselele, sa femme c'est une Rwandaise touti. Debout Congolais, sauvons le Congo. Tangu Zifoueni. Diba Diakukumbana. Sai Inenea. Ndekomoka lobinanga, Tchela Biso, Ndenge famille à Chilombo, c'est ka peuple congolais n'avion. Fanny Tshisekedi, Bangoy. Bazo seka. Bajuisser, Chilombo yaki ne kosko. Le Congo d'abord exaté. Bon, on est ici, à Kata Jet privé quoi. En direct des sol belge, mais maintenant ça sera Direction Congo. Boko Kemba. Elle est comme un cas. Elle est comme un cas. Au sali mokili na yo. Tala bangoyo, Bemba sala yangote. Mobutu asala yangote, bana Mobutu basala biloko yote, bana Bemba, Jano Bemba basala biloko yote, bana Moïse Katumbi Chapo basala biloko yote. Mawa. Ça va? Mite Mama Bay. Ça c'est Fanny quoi. Moi la London City. Mawa. Famille présidentielle. Ya Mobutu eza wapi? Ya Laurent Désiré Kabila eza wapi? Ya Kasavubu eza wapi? Maman Antonio. Mawa. Maman Antonio. Alelaka dona besha. Bon. Batikeli biso opposition. Fanny Tshisekedi ye wana na mobali na ye. Sans diplôme d'état. Fanny ye wana Tshisekedi. De son mari. Batie na présidence atangate. Jet privé na mbongo à l'état. Mobutu azalaki na avion, azalaki na bateau, to mona bana Mobutu na buzobo yote. Jano Bemba paix à son âme, bana na ye to mona bango na buzobo yote. Moïse Katumbi depuis 2002 azana jet privé bana na ye na mwasi na ye to mona bango na buzobo yote. Kozo ya kimoyibi, mbongo ya l'état, bajuisser, mandat l'état ici la ka. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin.
peuple congolais tango ekoki ya kobenga na Chilombo ya kobenga na ba ministre pe kobenga na ba sénateur na ba député tangu zifweni du badia kukumbana sayi inenea ba auteur responsable ya congophobie ezosalama entre ba teke na ba yaka ezali Chilombo avec Ngobila po ete l'élection salamate baloba na est mobulo ezali na bandundu mobulo ezali ne bientôt bokoyoka ngona ba Congo. Tout ça c'est Chilombo. Debout congolais, sauvons le Congo. À la prochaine, merci.